Bandeko na biso misatu oyo soki babali te tozosala kaka analyse eza polémique te eza rando te surtout kutu eza analyse na hypothèse. Donc hypothèse ezali bandeko na biso misatu oyo Yvette Kalombo, Manike de John, Tania Mabedi soki babali te baza pe kaka na Congo. Mikolo ekoya makambo ekozala ndenge nini ntango bakontinue sans libala to sans yaka tovanda po yaka tovanda eza pe libala ata tobenga yango yaka tovanda meza libala bato mibale ndako moko bazobota pe bana na bango basali pe famille. Sikoyo bango Tania Mabedi Neymar numéro 10, Yvette Kalombo, Manik de John, bango misatu so babali te ekozala ndenge nini po Tania Mabedi na tomona ye na mobali te banda bakabwana na fiancé na ye. Bokomprane no? Fiancé pe totikala komona ye te na bafoto bamisusu bamona ye po alobaka baposta ye miso bamona ye te toyoka banda bakabwana ti lelo nanu toyoki Tania Mabedi na moto te ni fiancé. Manik de John tobanda koyoka azalaka na mobali ya policier alobaka te wana tobanda koyoka yango na munoko ya Kisinjora me na munoko ya Manike ye moko tomoni mobali basane 9 ans donc pasha na ye après 9 ans pasha wana abali nakanisa bomonaki bino moko ti lelo tomoni ye na moto te. Yvette Kalombo banda toyoka ye na Benji tomoni Benji aye pe koagresele biso leader équipe nationale na Kinshasa janvier oyo akoma lelo leader kuna tomona mbala moko toyebi ke Yvette Kalombo azalaka na motu na ye nsima nango toye koyeba azalaki pe pasha a partir ya mokolo wana ti lelo toyebi mutu oyo aza na Yvette Kalombo te ni kombo ni photo rien du tout. Yango wana bon lokola baza bandeko na biso ya réseaux sociaux alors faut kosala analyse yango wana na memi yango na hypothèse eza bongo nasala hypothèse sikoyo soki babali te makambo ekokende ndenge nini pe baza kaka na Congo po soki oza na poto eya ndenge mosusu oza na Congo eya ndenge mosusu. Mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon,
bandeko nakanisa exemple ezali mama mbili ya bele banda kabwana na papa tabulei nayebi te soki biso na poto toyebi sango nani abalaki na nsima rien nalanda émission moko kutu aleka pa Nati Lokole wi Nati Lokole aloba na ye oza kitoko osalaka toujours age na yo te me mama mbili ya bele pourquoi okobala no te to obali lisusu te mama mbili ya bele apesa réponse boye nati na ba age na biso na bamama tiala mwana mobali nini akobala biso po mibala malamu baza deja na ndako babala na basi na bango sikoyo banani bakobala biso apesa réponse wana lelo nakanisa seleki ba 10 ans bien sûr lelo akopia ba réponse mosusu mais réponse wana na video wana na question wana en tout cas nga nakangango na mutu ezalaki très important mpe apesaki réponse juste te mais un peu juste alors bandeko eza mpe na basi soki abali te eza volonté atuli oui pas de problème mais eza volonté na ye andimi atula ne kaka ndenge ezalaka na poto basi kamwa ebele nyonso te batula mpo na volonté mpo azoluka toujours mobali oyo eza impossible mpo na ye ndenge mama mbili abele alobaki basi ya malamu mibali ya malamu baza na ndako mabala na basi na bango ntango alobaki bongo aza komona eza teke aza kolota ayebi ke oyo azalaka mobali malamu maza na ya na mwasi na ye ayebi na bato na bakombo kobanda banda botama ayebi na baoyo bakola na bango soki bakutani susu na kimokolo ayebi ke oyo azala mobali malamu tinelo ya mobali malamu babala ayebi mpe baoyo bazalaki barelation na bango na monde ya musique bakamaradi ya mobali na ye to ya ye to bafanatike ayebi yango alobaki bongo sikoyo na poto mpe eza na basi bamonaka bongo sikoyo lokola bamonaka bongo basala shwa na bango bon kozala nga moko mpe mabe eza te sikoyo na afrike baoyo basala shwa baza mokie ntango aza na condition ya vie ya bien aza na mosala ya bien to aza na mbongo na ye donc ayebi ndenge akokovivre na kosupporte bato eza bongo siko eza na bamisusu andimi ariske azwa mobali oyo asepeli na ye na shwa na modele azali ate kotya mokili makambo mariske po aza na posa azala akompanie na mobali ndenge tomonaki mama tiala mwana ntango balingani na Claude Mashala nazalaki te me nayebi bato balobaki nayebi balobaki badi n'importe quoi bon ou bien balobaki makambo ya solo mpo na Claude Mashala mais mama tiala mwana asalaki choix bien avivre bien na mopanzi ya Claude Mashala ti mokolo suka na ye donc areskaki me aresir avivre na mobali ya gu na ye
mobali pe kitoko bogar, alors vivre bien. Oui, comme moi aussi, à vivre moment bien. Nakolo bengango mabete. Yango tozongi na Yvette Kalombo, aza ya biso, tobosana te aza métis. Métis eza déjà komarke point, non? Grâce mbisa okaki soni te, arevese biso pa bamindele, mibali balela basi ya pembe. Bon, ngai te, nga basi nyonso namona bango kaka ndenge moko. Preuve ezali naza na TikTok awa, nalulaka basi nyonso ozala pembe ya produit, pembe ya métis, pembe ya ndundu, mwindu ya ngolo, mwindu ya baghanéen, mwindu ya basénégalais. En tout cas, nasepelaka na basi presque nyonso, yango mpe na abone na bana basi ebele mpe bacouleur wana tu. Nabonaka te mpo nayaka na posa kobone, me mpo nasepeli na bango ata baza bagene bana mike, me physique na bango nasepeli nango. Donc comme te mwasi nakobala o nakolinga eza mpe kaka bagu nyonso wana, bacouleur wana tu. Mais toyebi yango mpe bien, métis na Congo Zaïre etiraka makasi par rapport na Angola. L'Angola, ça ne dit rien. Mais la Zaïre, ça dit quelque chose. Alors, Tania Mabedi, aza mwana mwasi moko kitoko, alata kitoko, aza propre ya kosakana te, aza pe na taille. Monique de John azali mabe te, anegligeaka me mikolo oyo banda basimbaki na bamaquilleuse po akuta na première dame ya République démocratique du Congo, Mama Denise Nagero. Monique de John alingi lisusu kozonga modèle azalaki te. Nakanisa bozomona na modèle akomaki po Monique de John azala deja mabe te, atikala mpe kozala mabe te, me anegligeaki ya ye nzoto. Me sikoyo alingi susu konéglige te, nakanisa bozomona bavideo, baimage ya Monique de John, vraiment azopesa elengi. Oui, Monique de John akomopesa elengi. Donc, aza mwasi sur le marché, azotia deja bapoint. Siko Yvette Kalombo aza kitoko, Tania Mabedi kitoko, Monique de John a récupéré beauté kitoko. Siko soki batuli, oui, poko bala te na Congo, bango na ndimi te kozala choix. Bandeko nalobi bien, eza émission polémique te, ya rando te. Yango makambo nazoloba eza ya solo. Pana bango, se batuli eza choix te. Eza penza batuli. 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 Alors, soki Yvette Kalombo atuli, ekozala ndenge nini? Faut kotala déjà modèle ya vie avivraka. Mosala nayebi te so akokaka, me oyo tomoni na internet akokaka te. Akokaka te. Apiaka volonté, azaka sir neta okoka, makokaka te. So tolandi ntango aya na YouTube, makambo aloba bokomona apesaki volonté, alakisaki akosala mie po atanga. Aza na biso na équipe nationale, totia ye bisika oyo ye moko
akokaka te. Na suka awa asali émission abeleli monde entier pe akomi na bafanatique na babone ebele na moins de 1 mois. Makoki te. To vivre makambo awa babwaki biloko na ndako. Afutaka ndako te conseil te. Mais entre-temps aza koloba aza na motu na ye aboyaka nde kolakisa biso. Eza pe na ba video azoloba tozoka mongonga mwana mobali toyebi te soki nani. Soki garçon silim to motu penza. Po aza ye moko na telefone na ye. Apres tina babutu. Me ntango babwakaki ye biloko na ndako wana tomonaki mobali te. Bon, kozanga moto abima na ye toyebi akokozanga te. Me elakisi pe soko amonani te aza moto malunga te. Oyo akokobala Yvette Kalombo azwi en charge. Po na kati ya Congo na tiers monde mobali tango azobala mwasi fo zwa ye en charge. Kolinga pamba tango ozolinga kaka akomi copain na yo copine fo zwa ye en charge. Mwana mwasi aza na Kisasa atozaka na poto soko fiancé mutu aza na Kinshasa oyebi bien fo zwa ye en charge parce que akolia akotia maquillage po bamonaka kaza mwasi na yo akochange basilipi po azalaka propre. Donc tango olingi ye elakisi olingi moto mosusu alingi te alors zwa ye en charge. Donc eza bongo une sorte d'obligation. Na Congo ezosenga te ki o mwasi asengaka mbongo to asengaka mbongo te. Non. Ezosenga position sociale baya nango na pays baya nango par rapport na poto. Yango wana Yvette Kalombo ba geste o wana elakisaki vraiment aza incapable to chance ezosourire ye te mobali ya malunga a se présenter liboso na ye. Donc Yvette Kalombo soko atuli ekozala catastrophe. Ekozala vraiment catastrophe. Sikoyo mpe avivraka naye na ndimi te na mbonga mobali. Je crois bien na bato bazokabela ye. Comme tel ndenge toyebi na Congo batole ezwaka role. Donc koflate, kosenga, komikitisa na motu papesa yo. Apesa kutu te me apesaka yo. Apesi yo mwa oyo asote 2 mois apio na mwa mosusu. Mwa elandi okepa motu mosusu. Donc eza bongo. Eza ba aide moko parallèle. Donc Yvette Kalombo soka balite donc akozela après 10 ans 12 ans mwana na ye akola abanda koyede ye ofutele ndako to nini ou bien fo akoka likambo ntango soki oteka biloko nayebi te ou bien atie amitiki po Yvette Kalombo d'autre part alobaka mingi te alobaka penza mingi te na bavi boye mais aza pe na orgueil na ye c'est normal mwasi kitoko métis. Donc mibali sikoyo misusu bakolinga opusa na ye te pembeni na ye te mpo modele akotala bango
siko ntango bakobanga bakobakise kotula bomoni po Yvette Kalombo soki asepeli na motu wana akolakisa yango na misu meme na geste sikoyo mibali oyo basepeli na ye asepeli na bango te bakomoni mpe na misu na geste sikoyo soki alongoli geste wana na misu mibali tu akomotala bango ndenge moko na baoyo aguna ye te wana akokobala par exemple akokobala motu na ye aza na depo ya makala ndenge mwana na biso peti na biso Dadi Michel azoteka makala soki azalaki mokolo mwasi lokola Yvette Kalombo akobala mpe alo commerce na bango makala ekoya bakasi me Yvette Kalombo akokoloba boye soki aza guna ye te mobali yango akoloba ateka su makala nga moko nakokobetaka batura na beti batole nasali mpe depo makala wana nzoka problème eza na depo makala te problème ezali kutu zowa bandeko kutu zowa donc économie kisangala koyeba kobomba mbongo wana nde eza problème oteki makala ozwi bénéfice mais économie emataka ata bato bazomona okomi nano na 2 depo te 3 depo te mais yo moko oyebi ke kaka na depo moko oyo vente nasalaka eleki ya 3 depo molingi te bato bamona oza na 3 depo okangama kaka bisika wana ndenge tomonaka bamama malewa mosusu ozomona ye bisika asalelaka malewa ebeta phase me akotisaka mbongo koleka village panda ya Leketu village panda ya Leketu propre baban sécurité me mama malewa akotisaka mbongo donc aza na kutu zowa evimba kisangala économie yango bokokamwa moto atekaka malewa na bisika moko etengama masombi lupangu na bandani c'est normal mosala moto efuti alors Yvette Kalombo soki abali te mobali oyo akozwa ye en charge nakokotya pwe na vi na ye te me na makambo oyo totali ya ye catastrophe yango azwaki ida bien aya poto ayaki bazongisaki ye ngai nakoloba na ye courage yaka liso poto na poto okoma na assurance ndenge tozomona Laurette Aruna yango Laurette Aruna ye na tie ete na analyse oyo po ye deja kotya lokolo na poto solution deja epesami abala te isi se mikili bon Tania Mabedi aza capable Tania Mabedi alakisi biso awa banda asala chaîne tout d'abord na mosala bisika asala akoka batie na Leke TV actrice principale na théâtre akoki voire même bapesi prime voire même bato ya théâtre baacteur na baactrice bakangami na ye lokola ye sila il peshanga belle vie Via Ebakata Gabriel Mama Top 7e bagarre bato wana to bayebana bazwi mpe Tania Mabedi neti sa yebana na mondi na bango théâtre or ke kaka épisode moko totali Congo mobimba na ye chaîne asala akoka makambo donc ye
komema vie na ye na Congo aza capable ya komema. Azala kovanda na ndako mobali ne na poto ndenge ya loba abanda kofutela ye. Atindelaki mpe mbongo. Mais lelo oyo, ça fait 3 ans ou bien 3 ans. Bakabwani na mobali. Mais aza toujours ko vivre bien, kolata bien, ndako kitoko propre. Donc, eloko mo changer na vie na ete. Babengani ete na ndako babwaki biloko na ye. Donc, chaîne na epe totali musala ezokende toujours bien. Ba view ekiti mais wana normal ekiti partout. Babone bazali. Akomo kotsa mbongo muke par rapport à liboso, mais azo bosser toujours dire. Donc, Tanya Mabedi, soki atuli, aza capable ya kose prendre en charge na ndenga bien. Tango nzoto za kolongono, maboko na makolo ezosala. En tout cas, Tanya Mabedi aza capable amema vie na ye kamwa bien. Donc, aza côté moko positive. Aza mwana mwasi moko ayebi. Soka ye poto ekozala susu bien. Na Congo pe soka azali ekozala susu bien. Pe na Congo ye kobala azana image ya le passé na bango positive koleka Yvette Kalombo, koleka pe Manik de John. Manik de John mobali abotani mwana suka policier, toyebaki pe azana mobali ya policier. Banda bimeda biso na internet ti mukola lelo. Mukola lelo ko tuteme mukolo alelaki. Pasa na ye abali. Po mwana oyo aza na ye na ndimi te aza na nemva no. Ou bien tosala aleki nemva komi na 10 ans. Seko na mobali ya policier. Basala nini? Manik de John. Donc, Manik de John, image eza mabe. Na sansi nini? Toyoka awa azana mwana alakisaka ete. Alobelaka pe mwana ngote. Se kombo na ye Tom. Kombo kutse yokala, toyoka kete. Tomona kepete. On dirait ça bébé, mais bébé te. Siko papa na ye policier, mobala Manike, yasuka. Manike alobelaka ye pete. Mbala moko aye kolela. Mobala Neva. Donc, Manik de John, côté Libala, est un problème. Donc, aza mwana mwasi moko, na position yo sa kokozala, aza mwasi ya mobali moko te. Infidèle. Soki infidélité, azali mwana mwasi moko, ya polyandrie, neti polygamie, neti mobali azalaka, na basi mibale. Siko Manik de John, mobali moko pe atondaka te. Poso tolandi ba dépassé, tokoyoka meme ntango azalaki na babia, aza kozala na moto. Ya papa ya Jonathan kutu tokokonte te. So totali ye moko alakisi biso sikoyo ntango azalaki na policier
azalaki na pasha na ye. Ye moko abimiseli biso basali 9 ans. Ye moko abimiseli biso ke mobali wana asali mingi na vie na ye. Donc mwana mobali wana azalaki penza na cœur na motema ya Manick de John po alela bongo po aloba. Alors Manick de John soka tuli kosezwa ye moko en charge akoka deja te. Ata mosala oyo akendeke na YouTube ekoma kofuta ye akoka penza te. Akoka koleka Yvette Kalombo po kosala na YouTube modèle Manick de John asalaka, Yvette Kalombo akoka kote. Oui, Manick soko pese musala akokosala akoka komizwa en charge. Place wana na salaire akoka komizwa en charge. Eloko esalisi ngai erreur mpo natali Manick de John atikala kozwa bato en charge te na ye moko. Mais sikoyo naye komona azala na pasha. Donc Manick de John azwa pasha en charge. Lokola azwa pasha en charge, aza pe capable ya komizwa ye moko en charge. Mais nde akontaka na bato banda botama, c'est normal bapara na ye bazwa en charge. Aboti Jonathan azalaki mineur, bapara na ye bazwi en charge, c'est normal. Na mwana aye kozala na Babia Ndonga bakomi en couple, c'est normal mobali azwa mwasi en charge. Baye kotikana Manick tomonaki image ndenge akomaki mwaye kuta azwa moto en charge eza te. Aza kokipe Jonathan na mwana aye kobota na policier azwaki en charge. Jonathan pe atambulaka amemaka eloko ye moko pe Manick atiaka. Donc Manick a vivre na contribution. Prince Babia na Anandonga bakei na famille ya Alima. Babia azozwa bango charge. Babia kufi bazongi. Tango bazongi Manick azwi bango en charge. Accompagné na bato bakomo ede mbala moko enchaîner vie na internet. Alors pasha pe bisika zalaki amoni Manick na internet akomi somo ye pa pusana ya kobombama. Manick pa moni naza pe na mobala bien bakamaradi ya ngolo internet na yebe na poto ya ngolo. Mwana ngai Prince Babia na botana Babia moko te mais mibale na Anandonga kisi njora relation makasi. Donc ba vrai moment pour na Manick de John. Siko mbongo ya Manick de John akipaki bana ne moke, akipaki pasha mingi. Ye moko pe alobaki awa. Alobaki Jonathan aza lokola papa. Ye akipa bango, Jonathan mutakipaka bango. Pobo sanate Jonathan azaki na mwasi déjà. Ça fait 6 ans. Akufeli mwana ya 5 ans. To azako kipe mwasi na ye, azako kipe pe Manick. So bo salika ba ane bo kalikile, bokomona Manick de John akipa penza batu te. Akipa na contribution liche te lilie. Eza te liche te lilie te. Te bango chete ogolia kaka.
alors na lupangu na bango ezali bandeko ne pe ba na poto. Donc Manick de John soka tuli kaka bana ne moto ba occupé. Soka tuli pe eza volonté te. Eza nde mobali aye te. Po Manick de John maboko eza kofungama na mobali. Preuve yango wana azwaki policier. Ata policier yango Manick de John amonaki o mobali akopresente te, mais azwaki ekaka. Pas chape azwaki. Donc soki Manick de John na mokola lelo atuli bandeko boyeba eza volonté te, eza penza atuli. Tania Mabedi soka tuli toyeba chance penza eyete. Yvette Kalombo soka tuli toyeba orgueil mutebomie. Na âge bango tupe âge ezo compte. Po baza déjà na âge oyo batulaka. Obakisi TikTok eko bakisa bango kotula. Po mibali baka timide babangaka bakotiaka litoi na TikTok. Po kuna aza face à face na mwasi te. Akobota courage. Basi ope babangaka bayokaka soni bakondima na TikTok. Donc soki batuli eza biloko wana. Manike soka tuli ezali boyoki yango déjà bien. Mobali amonani te. Donc chance eza te. Tania Mabedi soka tuli chance eza te. Yvette Kalombo soka tuli chance eza te na orgueil. Bandeko ndenge za wana bayakaka poto. Na poto babala te, ici c'est mikili. Na Afrique pe bakova na bango ndenge na lobi Tania Mabedi akoka. Manick de John bana ne bazali. Yvette Kalombo batol me kokite na orgueil nena pembe na ye. Donc voyage à Touroyo akoka kokota. Alemba te. Azwe idabie. Bandeko émission l'équipe bien non. Polémique yana kati rien. Ezakaka masolo. Ya bana ya Karine Mokonzi la baronne. Yem ta créé bango. Icône. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.